Des bandes à London TV. Yo siko yo manike tellement ça monoko, le quoi girafe, monoko le quoi caleçon style élastique, oyo bali ko finga sila, caleçon kutu ya pamba mobile ya manike. Aboya manike po ba caleçon za yo toboka. Manike naza bo so lati caleçon. Alors il faut pourquoi yo do dango. Si y a ben infection té. Des bandes à London TV. Que manike a fia zey hein, vraiment trop sale. Na ebite ya na madozo ay penya lie penya pilipili belé ameli ba tirbo ameli diambe belé po azwa manike oyebi ke mère wana mutasali batu musuba ko malelo ba ko mobenga ba bala patron hein maman livre mutasali pa ko mabongo bonga na o machin maman mutasali belle vie pa ko mabongo émancipation de lesbienne te mais émancipation maxi otanga wapi banda maman livre ya na mondo batu ba ko okufa c'est que oseka ya kanisa ke maman livre mutaboma batu Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV Original. Des Mbanza London TV Original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, que sa lumière des salariés qui est venue partout dans le monde. Bonjour, occasion, opportunité, il y a Kolandangaï. 5 sur 5, et la chaîne a venu Demel Original TV. Voilà, nous sommes exercices, toujours on a très présent pour nous représenter nos actualités dans temps réel et puis information bolingaka bozo information surtout vraiment biso dans carte des mails to connait la vraie information dans carte source et puis source fiable awande place beaucoup joie vraiment information dans carte des mails TV Original. Nous avons invité l'angai nous allons recevoir la mkwalo je suis sûr que bateau bozo l'angai quand on annonce déjà bobi place nazali. Il y a déjà place dans Zali. Dans la maman, où il y a ça la analyse. Il y a propre. Où il y a ça la propre analyse. Il y a bateau la biso. Retenir moi quelque chose. Le trouve bête en solo par rapport il y a Maram Nabango et tant que artiste comédien d'engeni. Dossier bimi moi mingi quoi. Et bah quelque chose à nga réponse et pourquoi pas tout Mbappé partie musicale et puis na le Mbappé moi ben infiltré. Oh bah il côté sur le monde na bango. Oh bah tiens sous ba dossier belé ndenge ba otani ngungu mpanzi na bango to sur la vie maman manike dans la mission dans mpanzi na ngai Denis mi avait ce même moral na yo ko fond la caméra ko fond la champito bandeko bazon na partout dans le monde na miss lolo on a recevoir na mkwalo. Bonjour et bienvenue miss lolo. Bonjour Azer Sifo, merci beaucoup. Bonjour à tous les abonnés de Demel Original Télévision. Bonjour Naïmé le patron. Yachan Nabiso Demel. Mbote na moi nanga si la bisalou pour ma scène Beckham l'impératrice, si la l'ivoirienne Dr Sissi, si la légende l'icône ango, si la maman ba trophée, si la Sonia Mbeli ba betara li profiter na pesio ba mbote Aisha Koko Network la patronne mbote na yo. Merci beaucoup monsieur Lolo. Bah c'est un économie qu'il y a. Na ebisio. Moi nzamba zala zala toka la même mission de beta eza mad ininga moko neti chaussure oyo mama Yvette pe mamta tindela kinga bilamba pe batindela ngai na kina ozwa kolina nga lobby donc nzamba zo sala tango nzamba zo pambola yo il faut pe ko pesa pe nzambe merci na télévision o pesa pe bato ba o pesa o merci po ba vandaki ba raisonner yo yo beti bango fimbute o forcer bango te tango mwana nzambe ba o kanisa ye yo pe foya o lobi merci comme mama Yvette mama Elimbizi balinette ba manette na comme on l'a teza grâce ya mama Elimbizi mutasala ke biso tozo ba manette malgré na zaki na ba oya ngama bakisela nga sumisusu donc avant di bo songer la sombe la maman leki linette na sombe la montrer donc ils a bien. Voilà, merci beaucoup. Na ko pe vendre bonjour super à zéro o elinga ta cadeau et ça nga pe bien. Pertinente. Ta cadeau parfait. Karine Koudi ma préférée na pe sur beauté. Voilà, merci beaucoup monsieur Lo, tout ta maman a vu des sujets tout cela par rapport à l'actualité ça me pense na bino. Oui. Et la monarchie sortie médiatique il y a Gabi après Neymar Maki Belé il paraît qu'il y a une liste mais la sortie médiatique naé anima mbanyo sabi mta misa liste té. Oui, mta misa liste té. Yem tabimisa kyango. Ngala bande penza ko tanga nde bakombo. Ponga so bakena ba émission ba mona banda numéro 1 tina suka. Place zo suka place ngape na zo sukisa. So mutu musa bakisa milobi na ona ela tangi. Mais ko bimisa liste ya gabi mta bimisa liste té. Mais tout ça qui ba confirmation pe bande ko na ba comédien. Té ba comédien ba ko zo na ba confirmation. Mais moni eloko ezalaka bien ozala ba preuve.
ke mutu boye tabimisa ki tala kutu yem tatindela kinga omona poso ya gabe bimisi liste a otindela oti yomo ya gabe mtatindelinga mais bino bo bimisi kana mutu na bino ke ya gabe mtabimisi liste bana lemba bazu ba sele click ba ignorer et puis façon ba humilier ki na matanga jour wana na biso yo ke ngaso ngana yanga la kete nani oyo ya gabe fandaki tombo loboka pesa ya gabe to gabe tombo loboka pesa mbote akangi maboka ko pesa na bibo ya bambota maboko pesa la soutien coronavirus ite ya non covid ici là neti nganya na zabo ngala ko pesa nga ba comédien penya ba comédien surtout ba comédien ngala yebi bien te auto zamba ona kata monda na pesa ngamba ta maboko te atape ya mnono piate na la taka kashne mais tout ça ba confirmation na ti et pas ba mettre la duchesse depuis na poto a dit c'est vrai yem tabimisa ki ango oyo kote suma ba kombo wa ususu ba mais ezala ki bon nakati mamango ezala ki bon bango bazana poto mais ndenge bakozwa confirmation ke ne ba ba ta poto des informations plus vite que biso ça ezala bon ya gabité et ana muta bimisa liste mais ya gabité te ya gabité ya gabrielté mais yemoko azoye bakabi par langage n'endez qui m'a bien disant que bana lemba ba bon makasi mais oui bana lemba batie combien so tali liste batie ba cotisation mais ba combien so tali liste penya ya bana lemba muto asalika ke bana lemba bon le quoi et nous vivons ils a ensemble mais apparemment ba groupe pesa ba sombi cercueil bon na habité ya bon ya ga bien bi bango ya vanda na bango souvent so ka lobi likambo c'est que likambo na eza ke na côté te so lobi ke bana lemba baza maboko makasi ba chembongo te mais bon prouver ya gabi bon ko tapona liste na monte comme mayonnaise te liste na moi oui comme mayonnaise za la été mais lemba ba groupe eza rebelle ba monu vivant ba groupe eza ba kombo ba groupe eza ke belé eza ya ba structure mais siko oyo basala ki obsèque ya Coco et Suzy ozo comprendre na kati ya obsèque wana il fallait pe bana lemba le quoi Suzy azamuta lemba fallait bana lemba ba se mobiliser en dehors ya ba structure mususu wana eza obsèque omoni donc ezate ke basala ki po koto bana lemba bazana ba groupe belé koto te bon de toute façon basi bakundami na bango pe bakundami ezana ngosuma ma olanda te batu basi bakundami donc totika am na bango pe na kimia ya gabi pe le quoi leki déjà asengi pardon ngape vraiment na féliciter na sepeli po ya gabi azana pe na komiki sec asengi ne pardon bana lemba balimbisa malgré ba humilier ki na matanga po ya gabi akovana na kapela mais humiliation ngana ko humiliation te pas mais humiliation vous avez résidé là ni basala ki nini o la kisibino to ndozo confirmer biso ka daki humilier mais déjà ko zwa mbongo mutatie $50 ko zongi sela yango mutatie cotisation pour la bande économie balé bakufi fallait ba zongi ça ta $25 na compte Suzy batika 25 ya Coco pour famille ya Coco ba na besoin mbongo bino bo zimbongo na bo zongi sela ya gabi est-ce que vraiment cotisation si bazong c'est la mutu non nous mais tel est-ce que loko basala bozu cotisation bozong c'est mutu ce n'est pas bien eza ki sasa to mona makambo ebele eza kongo loko eza ki sasa to mona makambo ebele yango ngape na esi bango boye tango bino bozo sala ka makambo moko boye o ezo sepelisaka batu te boye ba ke biso to yaka to salela ngo analyse neti ku ngai na osalela ngo penya analyse na otika te voilà monsieur Lolo tout ça monsieur Lolo le bar répondre à ma question très bien. Monsieur Lolo, comment vous trouvez ma propos il y a Maniké par rapport à dossier où est allé ici la belle vie. Maniké a côté vraiment ma casse sur le bac si la paix ça va tout bon pour bailler na média ba finga belle vie et puis si la zone comme tundi à belle vie na ya ada. Oui ma propos mususu to loba. Il faut to tenir compte ya ndwa na environnement. Donc tant yo lo bali kambu oye ba ke batu nini ba oyo kango yo lobi ke sila apesa biso mbongo po ngala lo ba makamba sila omoni sila atika ta ko pesa ngata 100 fois te ke mama lenga fingela nga batu ngana volonté na nga na mona façon batu balinga sila te batonga sila makasi makambo oyo manika leki ya fingi sila ka bota te manika zongo na aziango place bato batonga ai bazonga na kati ya monde bata théâtre aziango na kati ya monde bata théâtre bato mibale ba kena luka manike ba pesa ye mbongo biso to yebi bango batonga kuteni yango to yebi sai manike boye na lobi boye azer to yebi sai manike boye
Lobi tozaki na veille mortuaire. Les loto là taba noir. Ya yé maniqué. Oh, maniqué est vivante. Maniqué, mobali na ekutu Yann kakutu wana. Tozana numéro Yann, toana matière à Yann. Azali architecte. Balingana na maniqué la nganda diamba. Yé mobali na so ba mai na bondo. Ozo comprendre. C'est vrai ça. Garçon na ebisi maniqué bolo kola kombo na ngai ekoti na réseaux sociaux. Pour ça garçon ensemble la makasi mais à côté ça peut moi taf. Le kola kombo na ngai ekoti na réseaux sociaux yeba ke yo ume na lisute. Oh. Ebisi maniqué ume la lisute. Oh mais la té ba kan. Maniqué le li ba so avec maniqué afia zey vraiment trop sale. Na ebite ya na banozo epenya lie penya pilipili belé ameli ba tirbo ameli diambe belé po azwa maniqué po na deka na mona maniqué olo baba so etanga na epesi moboy so olo baba so etanga ta bando ba yozala ki ala mbula ba soyi nani ta maniqué ando ba yozala ki wana maniqué abi une actrice abi na sila ke sila faut bota déjà parce que tu as beaucoup de maris est-ce que ba mari bazala belé moi si ma ko bala mbali combien tant que to lo ba mari moi si moi nabi yoka pardon Azer toi qui est bien pour battre biso baba zobate voilà quand on dit mari c'est quelqu'un qui est marié n'est-ce pas voilà c'est ça il a une femme non c'est un homme marié parce que mon mari est outina mariage tant babi c'est mon mari azalaka moko parce que mon bali mutaya ko bala mwasi tant on lobi que elle a beaucoup de maris. On sous-entend que si la cause a mis bas les belés. So balobi que azana ba makamwe belé, ba concubin, na ba copain, c'est autre chose. Okay. Mais dire que elle a beaucoup de maris, c'est que si la zana mi bas les belés, on va balayer. Mais ngana ebi que moi na balate. Maniki a yé lisusu. Avec que soko le mina muta botate est-ce que fingié. Même quand ba médecin, ba benga sou ba femme stérilité, ba comment benga bango ba femme infertile. Yo siko yo maniqué tellement ça munoko le quoi girafe munoko le quoi calèche style élastique oye obali ko finga sila donc ozo loba no ba bubar ozo comprendre maniqué a mythomane donc on appelle mutu mo boza ki zengi ya niveau asuka mais alingi ko loba mingi po ba yeba ke ya loba ka ya yebi mais non ozo comprendre pour abalater elle n'est pas une femme mariée. À cause de la fiancée, mais alors on bête les solo te que ngana na fiancée pour batate à kamité à mabe. Est-ce que la vérité avec ma solo te. Alors ma solo par rapport que si la zamba les belé. Si la zamba les belé si la botate za moi na te. Mais expliquons bien, Marie et outi na mon mariage. Marie et outi na mon mariage. Si on tang balo ba mariage, c'est que mon bal a mis moi sinaye devant officier de l'état à quelque bal na mairie non. Voilà. À quel ça la mariage civil, à quelle église, à ça le mariage religieux, à ça le mariage coutumier, au babenga dot. Si on elle a beaucoup de maris. Place wana ndenga la lingi batu ba comprendre. Marie si la bala mi bali combien? Ozomona, azana nous moins informé na mamwasi la. O yeli sous lobi une actrice. Berère na berère. Une actrice. O ko foute la yo ba bengo icône. On fout la ndako 3 chambres salon. Ça to comment ça to comment ça. To comment ça mbena yo. Batu wala na biso. Na yena famille cette famille za mbongo kundete. Une actrice a koufi, a mi bengi icône. Oh alors on so bi nga bi o fingi icône mais icône ko la koufa ba kundé na cotisation. Icône a foutu la ndako 3 chambres na salon. Icône a za même pas na immeuble à 2 niveaux. Oh d'abord tika busoba. Camerounais et moi Emma Louest avec TikTokers. Autant de Fifaka. Et avec TikTokers. Mais obi ke lekela ngai mani ke tanga obeta lisolo Emma Louest. Siko ye moko kutu YouTubers. Abandi ya musuli boso Emma Louest wana. Ya vivandeni. Alata ba polo mo bo silama ina makila. Mbongo azwaka po pesa mibali babala ye. Po ba sale fa futela mobali chambre asome mobali masange belé mobala lango sima bafungoli po na nenga za mikwape bongo mobala oyo kenzo tonkele mutu mutaza baguna na lobi boye mutu angaza na bagumbe mobali wana te mobali ana linga manike na erreur de frappe obali erreur de frappe nenga lingela manike siko tangu yo zo finga baninga na réseaux sociaux même italati ngata mis lolonga ni la zabo benanga penya bien. Tant on a eu réseaux sociaux, on a lobby de Kamoko Boye,
batali pe a Miss Lolo atika belo ne ya cher po o penane eza boye eza ba kabelo ya nini ote ya o babenga ba nini ya na bosa ni komo nango o peneza Tommy o eza Tommy bat bayebi kabelo bayebi yango o eza penya Tommy donc Tommy ya cher na lati la malanga ya cher nini nanga ya bien chaussure ya bien sac ya cher na téléphone nanga pe ya bien attends on changer nanga téléphone mais oyo eza na bien pour ekufite o antikation na longoli boza ka sika so na kabeli mutu téléphone au sepela mais manike la telino ya pamba pantalon manike nde eza na caleçon kutu ya pamba mobile ya manike aboya manike po ba caleçon za ya toboka fia kale oui manike na bo so lati caleçon alongoli fo pourquoi ya ododango pour akutani na ododango fia ba infection te ya fia ba infection un microbe. Miss Lolo. Oui. Ni ça là que maniqué na si là-bas comme na stade. Pour maniqué tu es est trop. On se mona si la leki na teva ya tangi comme maniqué. Maniqué aza bembeti. Mutu so aza bembe o ke do sala la discussion neni. Si la nano ayaka na émission ka moko Vincent Yamba lo baka ba artiste comédien, toza ba hypocrite y compris nanga. Ba sele ba émission. Mona ka yele kana suna ba émission. Ale kana te o sa musana ba di to yande na musala. Bo futa batu mbongo ba finga si la poani. Neti si la okeluka mutu Belleville par rapport à ni yebisanga baza famille Belleville mu Congo si la mutekizela na bibo Belleville za mu Congo si la muteke bon so muta otonga de niveau fo ya sa publicité biso atolala kuna na kati ndako wana enda kuna iti eza ngate oh eloko eza yo so elongo publicité ndeni tala atotongi 14 niveau ya yo tonga 5 étoiles ya yo eza ngaite oh ya tika batindi manike po afinga sila batindi manike oui ba odi ezali ba fingi manike batindi aya ofinga sila parce que lokwa sila pe ndenga za boza na kati université kara ba baza mais manike sila ndatinda rabata pesa tumbongo ba finga Belleville ngai nde na zaboye so na zwa mbongo pa sila na sa musala ofinga mais mikonyo so na finga Belleville po ni na finga raite po ni na finga raite demain ndenga finga sila c'est que Belleville tatinda ke po to ba présenter qui attaché de presse nay c'est que yem tatinda ka ya finga sila mutumbunzu mutumu nene oh to yande na musala tempête koti to mona sila prophétesse aye na tempête au moni tempête na Brésil nden samba buki Brésil pona kanda mais c'est que yo fo ba filmer otango osamela ba filmer ozolela te nzamba sanza baba hypocrite bata double face te nzamba za nzambe penza oke mutaye devant a répondre motema ne nzamba zo yoka ko bonde les aka kolela to ko vanda po lela na kati nzamba otala motema na yo po il est celui qui sonne les cœurs et les reins voilà mais Miss Lolo ils appellent le musulman qui a épinglé ba chose monsieur très importante ya koloba ke bino ba artiste et comédienne malgré ba musana beaucoup fera pauvre c'est beaucoup filelo beaucoup mobenga maman Olive ya beaucoup de la biso de famille Eli bakuna ndeko na biso sonné ta kopola abi maman Olive kuta tika bino pour pola rana pour na lobi boya maman Olive mama oro na pesi mbote belé maman motema malamu mère wana fois za la kara oyebi ke mère wana mutasali batu musuba ko malelo ba ko mobenga ba la patronne maman Olive o ngala mashaka ba mote ye wana maman Olive mutasali pa ko mabongo bonga la mashaka mutasali Belleville pa ko mabongo nenga komi na bambongo wana eza grâce à maman Olive eza grâce à maman Olive oh ti bela fonga na lobi yo yebi yango ke maman bon na lobi maman Olive aza maman moko nzamba tie na nzela na biso po aider batu OK mais batu ba linga ba kotisa mère mutema mabe maman na za mutema mabete c'est ce que moi j'ai compris ngala étudier na pédagogue na fana na sala étude mutu mutu muso akozala otale boyo lobi mutu aza mutama ka elongi neti elongi manike so talika boyo lobi mutu aza sorcière parce que alingi kokota mamo etaliete manike aloko mwasa ndumba omani mwasi sa osa kindumba aza la impression que aza na succès OK yende mtawo misambwisa pour la minute ba yelo matière au saisir matière bientôt l'équipe mbala moko za na problème na sila temba bon ana lingwele abamba on a tatu yema ni kena mona sila boité na apesi matière azala mukolo yo siko tango yeba no sala différence donc attends la théâtre boye bani ba âge na lobi boye ngai âge na ngana betango lisolo na TV som ta ondima ndimi ya boya boyi na kopi okitambula ngati eza ngati na kopi ko matsango eza nga
batembele kutu bana poto bakate ba age katikati isa age ngunda tina tete biso so tona age ngunda yo moni age muta normal eza kuna bon babenga sila mukolo babenga sila mwa muke ki mukolo sila o monte ke osa misala babikolo osa ba film e beta musala ele kamaloba ne bele to ana besoin musala bwana na film la bino totala bwana so ma mteke manika ofinga sila po manika so ya ofinga sila biso to mona manika ze bemba hotelima aye lokote tango siko yozo ba ke banda mama oliva ya na mondo batu bakoma okufa sika oseka ya okanisa ke mama oliva ntaboma batu ozo mona place moi so ko kende sia babele donc on va makambu otala te obanga te ke mama oliva ndenga saboye à part cause la maman livre à sa première dame honoraire la première dame napsili sai maloba ngate babenga bango ba première dame honoraire président honoraire première dame honoraire pour azaki moi sa président honoraire ozo comprendre et tout ça ex première dame mais ce qu'on a maman livre zana ngo mani que ça maman livre à landela yi ba ça na prison ouais na prison makala ya makala kaka mais ba prison ça ke beleti na ane yo solo au côté de bakasha ya ane comment vous loba n'importe quoi liboso mutu mo boy azo sunga artiste comédien maman il va sunga artiste comédien belé et belé baza na chaque fin du mois ba ke dans mbongo ya ndaku na bango ba futela bango ndaku maman il va tindi comédien d'artiste na poto siko ye mutema mabe tellement za mutema mabe amoni ke maman il va sunga artiste tika na bombarder le mo boy po ele misa mutema mère o lembate mère ndinga za boya na mission za batinde pona usunga ka bato nano sungi ngate mère nano sungi ngate ko kata o lela bina musiko beta na mère ponité ba bakutana mère basimba sutana Jésus bomengo ataka la redia yembangote basimba sutana ya kolo ezaka ko mère atali a Miss Lolo cette fois-ci na moni ya chérie ba analyse comme ça ba analyse bien tika ko po mère komena nga penya tika ko finga ah bon oui mère alandela atala biso apesaka conseil soko vani na mère o changer te c'est quoi ndoki yango mère soko changer ta longo le pembe na ye donc quelque chose to ko retenir que man kiza battement bada sima ba tu bazana sima ba pesa ke mbongo to ebi pe bango yango to yebisa ke lelo fa leka aloba makambo bato batinda ki na bakombo so te to batere olingo lega de kasi me mbale to bibisa ngoti 89 na suka 58 to bisenma mbale vous avez ma casse dans le camaraderie to ko bimisa ni mara mobali na ye mobali na fana na mbinza to bimisa nyoso ya mobali na adresse so pa linto ke filmer pa babokilo ne pe to kei équipe biso to ez équipe choc équipe batatembe babanga makambuté biso to ko kele pe zammelanga voilà Michel tout ça quoi avancer na ki Maxi Bondowe na pe na image na ye maman bagaf oh bon maman bagaf mais oui t'es agafé derrière les caméras il y a notre vie il y a bagaf makasi et masturbation est-ce que trop de gaffe ça tout quand on Maxi alo émancipation de lesbienne te mais émancipation Maxi otanga wa ça si ça ngalo belo mo c'est ça journaliste pour ça mutiama be comment ko lexa biloko boy tala merveille ngala pesa gafi longo laka derrière les caméras il y a une autre vie il y a une autre vie derrière les caméras il y a une autre vie derrière les caméras franchement c'est une caméra c'est une vie derrière la caméra il y a une autre vie ce n'est pas derrière les caméras il y a une autre vie bah français yo va en France quand même tout à cours de langue français chaque jour on apprend même moi chaque jour on a apprendre français pour nous aller mieux to sala ba émission batu mususu batlandela biso ngaso na sali erreur na sali gaffe en tout cas na bongisa ngoka wana sur place koloba mingi ozo comprendre tango loba émancipation na ebité ezalaka en tout cas batu batanga mingo excusez bol belanga ngala ebité na ebité émancipation de la femme yango nde to lobela ngo chaque mois de février et de mars pour moi na biso ya nini ya de la femme ba pesa biso émancipe toza émancipé ozo comprendre mais tant muto lobake
émancipation ya ba lesbienne na ba PD. C'est comme et puis si, à trouver un normal. C'est comme si diction de boyo la artiste comédien na ba groupe musu ba la ça va être. Boya ça la diction. Mais sur les érudits on a ça la diction. Net ba groupe net ya ba papa lombe wana ba ça la diction. Bon ton sous 40 yepi ça pique un souci qui à transmettre un message à la pour ça loba. C'est comme si à soutenir na PD na ba lesbienne na bi les monde normal ba ko vivre pe4 na bino promise até. Ah. Ya on a ebise boy. Na tangele nanu. Nga na tangele nanu nino. Po nga na linga mingi koloba na ba écriture. Yo tanga nga na mili normal kasi. Mais la mayaya pona nini pona makambo ya lingi a lobela biso ya émancipation ana. Lévitique 18. Pardon, nazaki na ligne ne Bible ebimi. Et c'est une installé en moussou. Donc to kama komi Lévitique 18 22 to yana na 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Donc, et dans le Nouveau Testament, et dans le verset lobby, les hypocrites, les homosexuels, les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. OK. Aux Hollanda, bako hériter le royaume des cieux. Si on a maxi, muto a na conscience. Après mukolo, malgré batu bako mo kitsa âge. Ayeli biso lobi ke émancipation ya ba PD na ba lesbienne. Et puis pour na ya tout va normal. Azamwana libungi. Amwana libungi. Déjà kala. Azamwana libungi. Yé place na eza sous place bat bako vanda te. Comment ko ki ko soutenir eloko nzamba boyi. Eloko nzamba boma mboka mobimba pona ngo. Abraham azo senga lobi soki okuti mami 10 personnes. Nzamba biso na kuti 10 personnes juste na ko boma bango te. Parce que na Sodome juste azalaki te. Nda sengeli Lot poazaki makila na ye. Neve na ye. Abi j'ai une famille. Soko ko sala bango grâce. Abraham intercédé pour la famille na ye. Mais yoka siko ye. O laisse l'intercession pour la bandeko. O babungi o nzamba zo telemela parce que nzamba bi bato bongo ko pesa bango atambote te. Ni akolia. Ni eloko kolia. Nzamba zo sa Jérémie. Ko vanda ko bala na mboko te, ko assister bango na matanga te, zato tanga pardon. Car ainsi parle l'Éternel. N'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel, ma bonté et ma miséricorde. Grands et petits mourront dans ce pays, on ne leur donnera point de sépulture, on ne les pleurera point, on ne se fera point d'incision et l'on ne se rasera pas pour eux. Yahweh, verset 8. N'entre pas non plus dans une maison de festin pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire. Tant Nzamba pekisi Jérémie, c'est que a pekisi biso nyonso. Parce que la parole de Dieu va commencer à pona mutu moko te. Pona mokili mobimba. Pona biso nyonso. So tant mon maxi a hier lobi ke émancipé. Émancipation ya ba pédé na ba lesbienne, c'est kaza na kati ya monzo wana. Ah bon? Oui. Ako kosa biso te ke o aza yango te. Malongona ne na kati ya makambo wana ya longona ne koma mamisa. Arabi bazalaka na juma kote tournage butu. Le kaka. Mamisa mwana mateta mwana ngaba te. Premier point. Papa mamisa ngai. Omoninga bakanisa ngala mamisa toza bandeko. Mamisa c'est ma sœur te utinela les érudits. Ba grande sœur nyonso ya mamisa ba yebinga ya mira ya yebinga yaya o akufaki na bakongo kuto vanda na lupango moko na matadi. To mando futela ma pasteur. Ba yaya ba mamisa ya mibali ba yebinga ba grand frère mamisa. Ozolanda famille mamisa momba ba yebinga même grande sœur akufa na Brazzaville to ngato kele matanga. Papa mamisa za na quartier Baumbu na matete. Eza ngaba te.
Vous comprenez? Dans le temps où tu as repéré les camobo pour bébisa, pour déstabiliser mon ninga pour faire le mariage à Kafou. Yosko lingo bébisango, oya na lisolo. Est-ce que mamie sait ce qui est bête lisolo? Hein? Mamie sait ce qui est bête lisolo? So aussi mon ninga, que place RLK, biso so tout salango, to uti ba tournage RLK, ola lipe pa master. Non, vana pa kapi kapi, gaina lika, kamara na street kapingati. Ozo comprendre? Mais si on exacte ko beta lisolo ke mutu moko boye azalaki wana alingaka yote na ko beta lisolo ke oza lesbienne so oza lesbienne parce que déjà caractère ya quoi pouiller et zo la que ça que tu es lesbienne tout le monde a libre ça choix na yo alingi kasi ye pas ça la choix na ya ki lesbienne asalango et ataka ko perception matea oza ko kilkeni na mito abatu ah ya ne sa boye makambo ka ya lobi aza éducatrice ya masse. Makamuka ya lobby combien de bana ba osongo ba copier tous ala na ba réserve ko er to sa be mission neti ngabo na ina vani na bani ko appuyer kindumba ebo sa kindumba ebo ko ba lesbienne non to ko telisa ba tu bible. Oh merci beaucoup monsieur Lo to ko poussa là vraiment na moi suka ya ma sona biso muka lo monsieur Lo Kisinjora akofeli kokona paix à l'âme de notre bébé. Et si pas si penza taraza la mona moko kokoni mo pe ya mobali wana na moni ndenge ali na douleur. Et puis si pas vraiment un mot par rapport ya mambo comme Kisinjora. Oui na roloba vraiment mingité liwo ezaka difficile parce que ça séparation. Netinga boye na mona somo na mukia kufina ko pasi lobita on otala ba nini ba photo na ba YouTube ne ba poster moi na ba tiena ba miniature. Même la chaîne ya kapika pinga ba poster vraiment na aurait pas si tant que parents na aurait pas si on aurait saka Kisinjora boy au moni tant to sala ba misala o ba YouTube to bomba bana biso na makila Yesu parce que comment muso ko ozala ya biso meleke na bana netinga vraiment na ripsa nzambe bomba bana nga au moni nga na nzande mona job azara ko sala offrande pour na bana e à chaque fois quand je mets l'offrande dans l'église na banzambe offrande e bomba libota na nga. Au fond de son malade et son bakufa au fond de purifier banzela nanga mbongo musumu tout ça ko kabelo no yebite ce zambonga bientôt ya mabe et surtout que Kisinjora na niveau azanango aza mutu mo yebani mingi il faut azala tout le temps na ba instance à prière il faut azala tout le temps na mabondeli parce que yango nimte ko bomba ka libota nae ko kufela koko na ajo eza mabe ngana olinga te libota nanga kufe kota lisusu na olinga te na yebi ko kufela nde salaka. Voilà. Donc, on a présenté Kaba condoléances et puis on a lobby paix à l'âme de notre bébé. Nzamba yamba molimone. Voilà, nzamba yamba molimone, mais on a dit elle na otomuna ya zoli la côté bilamba mwana bi ba yibi mwana ba leli mwana. Et puis même parole voilà na ko un peu maniqué na traitement autant au sala lobby mutu ayibi Kisinjora mwana aibake mwana na kolanda kaka ye. Bon. Ba oyibo mwana po koti distraction. So on a kati distraction te ba oyiba oti. Nzamba biso na bilanga na ye na babota na biso. Koza na bilanga nzamba zaka teke o sala so ndeni ni respecter o nzamba zoloba parce que babi si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu respectes les préceptes et les commandements ton panier hein et zangeloti. Voici les bénédictions qui te suivront. Bien wana banda 1 na Deutéronome 28 1 na 14 to yeba ndingo tambula to banga nzambe ozo comprendre to banga nzambe bato belende toza na YouTube na réseaux sociaux même ba porte parole belé même banane ba chroniqueuse ba analyste et belé ba kotele ngo kisi oko kene pe na kisi ba senga kyo ba yibso yaka na soso wa o yebite ke soso neza mutu wa et na lobite ke Kisinjora kende na kisi po bato ba yo balola maloba nanga na oloba ke ndeto sala ka musala bo même mutu muso ba ko kabelo mbongo ba senga ke mutu wa aziote mazu mutu na famille na yo to yeba ndenge ya komi bomba chaque jour photo senga makila iso bomba biso kota koleka na TV boy combien de milimo etala biso miso bato beleza ni kona biso to sepela te ke na beti 14k na beti 100k to sepela te au contraire na 100k na photo na nzambe combien de personnes malamu batalinga nga avanda période moko na bako ngona isa nzambe boma miso ya bato nyonso ya mabeba mona ngate po bako ngeza eza mboka moko
mutakoza oteka nguba mayala mituka kwani bando buni c'est toi non makasi na isanza me boma miso batu nyonso ya mabe bamona ngati eza bongo photo ebandenga otambola na vu biso nyonso tout trebishaka mais ngala saka nzambe Seigneur pardonne-moi naza mosumoki yokanga mawa bomba ngala makila nao esalaka bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ah, bon, il y a une distraction. C'est vrai qu'on a coûté une distraction, mais les gens des abosons au mécaté. Ah, ok, c'est ça. Retour à l'expéditeur. Voilà, tu comme une vraiment cochité par rapport à traitement Moukalelo. Merci. Mon nom est Souka pour les puis salutations à Rolanda yo na Moukalelo. Mon nom est Souka na website bateau. YouTube même m'a stoppé la distraction té. Bateau mingi ba côté distraction bozonga na makolo Yesu. Yesu a benga bino. Aza posa na biso. Ah, vraiment la posa na biso to tambola penya na obanga ye babiloko surtout eleka nango babi tout passera mais sauf la parole de Dieu ne passera pas. Bonjour à ma maman chérie maman Garda Kidinda, bonjour à ma maman chérie maman pasteur José Kanyeba Bukasa pasteur à moi wana père spirituel nanga. Bonjour à toi Kongolo Mujana, gros bisous à toi. Bonjour à mon vieux Clo Manzambi de Bundes na peso bambote belé. Mbote na batutu o balinganga baleza bakuko na pesi no bambote vraiment chaîne na bino mususu yango yo mama le kitango lekanaka ezaka po asala ba analyse moko ya bien o eko édifier pe batu na bandako bavandi bo babito zupe quelque chose tozui par moko venant na part ya koko na biso Miss Lolo madame Sibolo Maya Mukamba madame Poutine fille à Tolo Passi, voilà. Poitrine Android, maman Fi Maemba, maman Elimbizi, maman Yvette Pemba, na pesino bambote belé, président Yoshua, président Yababakou, tout le monde entier, na pesino bote, bangonde mbosala ki batala émission. Voilà. Babakou tozara soudé, place maman le ki koko na bangwa le kanaka, abalanda. Mbote na ngai na master na Françoise Betty, FF Samba, master na nga Chita, Rich Chita na kati ya Dubai. Master Nangana no yembele banzembo moi classe na biso totanga na 14 octobre. Karine Poutou, Nadine Jolie. Wala ba master nanga totanga na bango na 14 octobre. Mais ce que Richita to bando zonga nzela moko so to vandi na yembele ka yebaka chita bolingo nanga na kolela. Na se comme on a Dubai. Na pio bambote belé. Bambote nanga na Karine fait la master nanga Karine Kouli ma préférée. Na pesi mbote belé Lerine Mboyo na pesi mbote belé master nanga matondo linda bilele na pesi mbote belé kapika pinga motema ya papa ale makambu na pesi mbote na ngai et comme la vient nanga Clo Manzambi de Bundes. Merci beaucoup. Voilà un grand merci na bande ko tout vos opportunités on a traité qui toko exercice face à pour na bino na mukalo j'étais avec Miss Lolo ba question za ki yanga ba réponse à ebo tenir biso regarder place tout monde tout trébiché tout beti moi libanda tout ça bana papa bon moko nzambo asala biso yene mutu apesa biso souffle de faisait palanga yango pese pa na bino donc boye ba ko limbisa ko tout beti mo ba ku to le mabe boye ba ke tout ça batu to ko beta pe ba ku pourquoi pas na sala pérère donc bolimbisa nazaki wana toujours répondre au cela de musala azia sifona komina suka. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, bye. De Banza London TV.